La police d'intervention arrive sur les lieux et trouve plus de 20 personnes entourées par une foule hostile. Toutes disent être des Banyamulenge et elles ont droit de se faire enrôler dans leur pays. L'une d'elles, blessée dans les échauffourées, insiste qu'ils ne vont pas céder à l'intimidation de la population. Les centres a directement fermé à cause des troubles que la population de Biaï met à la tête des membres de la CENI. Et selon ce citoyen congolais, il s'observe une manigance, si pas de la corruption, dans la façon de travailler de ses agents. Banyamulenge wako nakuya njoo twala njoo wanapana franka wakishapana franka wao wanaingia hata ulinamkia pa senkere hawezi pata pakitu sasa unataka ingia hao wanaingia wanaita mtu mmoja unakutana wote wanashimwanga ndani unajiuliza kama sasa tutapata karte kama tutapata karte hai na hapo njoo wanakuwa wakinywa sasa mtu anasema mimi nitapenda saa hii ninaweza vifuruka na nyewe tutapata pakate na wanafunga njoo kinywa chao wako na kutupia wakubwa waache kwanza kupenda franka kama watawapatia sasa Maître Ali Kabengera, un des notables Tutsi, dénonce cet acte avec la toute dernière énergie et appelle toute la population congolaise de se faire enrôler. À ces incidents qui se passent dans différents bureaux de la CENI au niveau de la ville de Goma, premièrement, nous allons dénoncer la stigmatisation de membres de la communauté Tutsi dans certains bureaux où ils sont lynchés, par exemple dans les centres d'enrôlement de Zaner. Et hier, les autres ont été tabassés dans les centres d'enrôlement de Biaï. Donc nous dénonçons et nous rappelons que s'enrôler est un droit reconnu à tous les Congolais, qu'importe leur morphologie. Deuxièmement, nous appelons la population congolaise et en particulier la population de Goma à beaucoup plus de retenue et de tolérance. Il ne faudrait pas que nous tombions dans les pièges de l'ennemi. Vous savez que dans la plupart des cas, les guerres qui se sont passées à l'est de notre pays ont fondé leur raison d'être, à tort d'ailleurs, je veux bien le dire, sur le problème Z. Kolomboka, la Kisabizaleli à mon Kolomboka. Rétro de la semaine avec Proverbe 30-30, on dirait qu'il y a Mongalema. C'est grave vidéo de Uchurolanda. Ba Rwandais, ba Tutsi, ba komina ba notable na Congo. Pe bazo wele la ko s'enrôler ko futa mbongo. Pe batu ya CENI bazo favoriser nanu. Ba Tutsi ba s'enrôler et pourtant na Congo Tutsi azalakate. Siko tango bazo kote bele bongo na Congo po ba voter nani. Félicitations à Bana Goma. Bo kalinga ba obo ko kalinga.
bo sala o bo ko sala parce que bango le bazo boma le bazo ita le bazo tia bambeli bazalaka vraiment na retenite. Félicitations na bana Goma. Na Congo tozalaka na batuti te. Tuti azali Rwanda azalaka Congolais te. Tozali bongo André qui a Sentinelle TV. Tozali déjà na retour de la semaine. Retour de la semaine ezali makamunini eleki na mboka na biso. Eloko ya munene eyali tobandi journal na ba élément o ezoleka na côté ya Goma kuna. Donc nanga na seni bazo enrôler batuti bakoti ebele ba eko se enrôler pe bakomi ba congolais na nko ba image yango wana eloko tozali ko craindre yango wana siko souci pe question zaka moko le bazo ya ebele bongo ko s'enrôler candidat na bango ba ko voter zanai parce que soki bazaki na candidaté na ndimite ke ba ko ya ebele ndengo wana pe bazo ya ko s'enrôler moyena ko futa mbongo boyoki ndenge mwasi wana alobi na Swahili nani mutu oyo azo ko enrôler batuti na Congo parce que tolobaki game Zeova Kabila fois déposé aza sous président Congo te est-ce que vidéo oyo comité de suivi ya ba élection ezo monango semuko bomoni yango parlement bomoni yango nayebi ke parlement kuna c'est un aventurier na kombo ya Obe Minaku ba uto pesa information na yeke c'est un Kinois atanga na Lubumbashi esika wapi ba recruter kiye pe ake na Idiofa na kimukolo mi ba parents na ye ba bata Idiofa alors mbongo nyo surtout ye azobebisa na kopesa ba joueur ekoza malamu soki atie morgue na Idiofa place ba koko na ye bandeko na ye bazali ngai soki na komi mokonzi na kotika kikwiti bongo te na kotika bulungu bongo te na kotika lusanga bongo te na kotika bandundu bongo te bisika oyo nga na kola donc ezali mawa mingi mikolo yo makambo tout ekomi kaka sous réserve même mende peso botali bien bo rêver que azolata ba mokoto moko ba sapato ya sous réserve na éviter mende za kisi tu es en montage pour la taba sapato ma benengwan mais c'est vrai Kabila ye monga la tarabiente ba camere ba veste so na so mela bango to éviter ba bi français ka lomo mutayo so bango bilamba et c'est français la saper a bisap koza na millier ya wenge to va na Paris l'action bisap pour soki ba yeba ki kolata me balata ka kitoko na mbongo bazana. Alors, batutu basala kana Sénat, batutu basala na Parlement, ba député provinciaux, ba gouverneur ya ba ville, batutu basala na gouvernement bo vivaka sous réserve po boye barake partout to kangaka bino boko sambaka liboso ya peuple pe boke na boloko ata bakutio na homme de vieillard na chaise roulante olati ba pampers to kipe te ko komi mubange to couper te ke ba pampers no eza solo to kanga yo okoleka na jugement bo tuna ba to basala histoire ke batu tu batamona na Adolf Hitler ba lukaka bango pe bakanga bango bino tu bo travailler na Kabila bo travailler na ba Rwandais bo koleka na jugement bo moni bien ancien premier ministre rwandais Azov Sabino comment un chef de camp ya James Kaberebe ministre ya défense à Rwanda a comme président ya Congo et c'est insulte boyebi yango bozo travailler na un étranger un criminel mutu atanga te un aide de camp un likiri azaki même pas adjudant dans l'armée rwandaise ayo comme chef d'état-major. Quelle humiliation na Congo. Alors likambo oyo to sengi na bato oyo ba landaka biso eloko ezo sepelsanga parce que menda zo landanga Kabila zo landanga bato yo surtout ba minako ba koma olandanga basi na bino ba deuxième bureau na bino ba betelanga masolo ndenge ni bobangaka ndenge ni bomona ki ngai naza net ba pasteur oyo bino bo sakana na bango te ba misu bokomisa bango ba pede na Kinshasa likolo mbongo nga na ko sala mote nga mtu mo ko somanga te
un pasteur aza au-dessus ya ba chef de l'état botanga bien la Bible Samuel nde mutaza ko ne wendre ba roi ya Israël banda kala basali na nzambe nde bakenda ko wendre bokonzi établi le biso toza likolo ya ba président de la République alors na ko que ne fléchir chez nous na ngate likolo ya 20 millions 2 millions 3 millions bonzambe onction eza na kati nanga vaut plus que ba mbongo wana nyonso tout nzambe a zwa lokutu donc ba député nyonso tout ata okomi mobange balatisa yo pampers na chaise roulante tokokangaka bino ndenge bakangaka batu batrava na Hitler bajuge badepute banani tokokangaka bino parce que bo ede mboka te bo trahi mboka na niveau moko moyeti. Alors bino nde bomi bosali mabe na Congo soki nga azaki na place na bino menasi na mibomi pour peuple tôt ou tard akotiaka maboko likolo na bino bokosambwa lokola na film. Bouti komona ndenge batu baza na ba problème politique ba réfugié ya Congo o baza na ba problème politique oyo tout bazaki na ba problème politique na Congo touti komona awa ba sali comité mobimba décryptation pour na ko landela dossier ya ba congolais nyonso tout ya ba politicien oyo baza ba réfugié oyo baza ba problème tout et tout et tout. Alors ata mutu moko te atangi komo ngwanda pe na yoki ata mutu moko alobi likambo te. Comment ba lobi te ba politicien nyonso tout ba Roger Lumbala ba Gracier bango ba Diomi Kalamingi te juge moko ta ba dossier na bango ba Katumbi Moïse ba lobi ba kozonga na Congo mais ngwanda batangi ata kombo na yete. Eza biloko mibale ou PPRD na rassemblement bayebi ke ngwanda azaka na ye combattante azaka ne leader a combattre azaka ne leader résistante aza moko ya ba pion na bango ou ngwanda akosaka biso koto ke azali combattant et pourtant na Congo ba reconnaître yeti na zongeli na mboka na biso Congo ba uti olobela makambu ya bato nyonso tout o bazana ba litige ya pouvoir ba babundisaka mboka Roger Lumbala kuta zwaki minduki akende Uganda balobi akozonga mboka soko ngwanda batangi ata kombo na yete et puis ngwanda na Congo apareko banani bazakuna ba membre boni bazaka donc tu comprendre que ngwanda azana ye mutu ya kabila donc na yoka kalisu na yoka kasu mutu moko te amikosa ke Terminator aza leader ya résistance loba oyebino résistance te parce que soko tali na Palestine bazana minduki te baza ba résistant ba bambarata mabanga sikoyo vieux Terminator azana poto asala résistance wapi pe asala nini na kin lokola tungulu kutu arma abambaki libanga pona kolakisa résistance na ye. Donc toyeko comprendre que apariko ezali nango aliba alliance de Bangala na kati ya diaspora groupe moko tribal etikali kaka babenga nkana na bango bukechu abetela bango bongo miziki babi na sundama babolo bagolo balangwa ndenge bamesana po eza mouvement ya résistance ti. Je crois ezali makambo oyo bino mo bo remarquer. Alors semaine où tu le cas ezalaki semaine ba uta ko signer bakor oyo bakor ya que Kabila il faut à déposer à sala sur référendum te à projeter pe troisième mandat te aza candidaté et puis nous surtout l'élection et au ça en 2017 en décembre et gouvernement il y a Matata il y a Sami Badi Banga il faut démissionner parce que vrai gouvernement ezali oyo et ko bima na dialogue parce que dialogue ça la maika moko oya kodio ezaki ba aventure dialogue yango uto salama na diocèse ya ba sango oyo semko saliam.
à part wana toyeko mona mwana mwasi na kombo ya Eve eza mbala liboso banda na tanga Bible na yeko mona mwasi na kombo Eve kaka na Congo parce que Eve azali instrument oyo diabolo akotaka pe asombaka ngo pamba pamba. Alors bato MLC bazali répété que bazali ba corrompu bazali pépinière ya mouvance ya présidence parce que ba benda bato belé kuna na mouvance wana ko banda na Jean-Pierre Mbemba o azalaki moko ya moto o ba congolais ba votaki na 2006 mais aboyi ki présidence andimi l'inacceptable ezaki chèque o ezaki chèque blanc pe na suka nango azolia mbala na CPI pe to moni siko ke palu ezo sepela ezo seka IDPS elobi ete bango pe balandi palu na manjoa bazako critiquer gizenga mais bango pe balandi ka chemin ya gizenga. Alors na kolobelo moko boy gizenga palu na batu tout bakendaka na o bakota palu o batravaillera na Kabila bazali ba dernier aventurier parce que ba bengana bango pe ba profiter leur moté ba réussissa quoi arracher pouvoir et pas Kabila te yango na website bino ko salaka lokola zalaka acteur principal ko zalaka figurante mutu moko ba utiliser o kaka pour mona na film mais au jouer rôle moko bien te. Et puis na ba film tout autant na mokili kaka Alain Delon aza gangi oyo akufaka na film pour véritable gang lokola ba Rambo lokola ba dépêche-toi Satan je m'appelle Trinita ba dairate ba liki ata ba Dalton bazumi nduki face à face na Dalton liki ya dairate gang ya film akufaka te. Alors bino bo dirigeant bo sala le côté IDPS na rassemblement to za d'accord na bango te ndenge ba arracher contrat oyo accord oyo parce que tilelo je ne vois pas pourquoi un criminel muto asisi mandat muto fallait pas payer carton rouge asuka babagise susu prolongation na sursis ya une année sikoyo na une année wana botala déjà musala baniko sala na est ya Congo kokotsa ba Rwandais kopesa bango nationalité na nko. Pourquoi vous offrez mamie sauté? Pourquoi vous comprenez que c'est un piège? Si vous voyez ça, tu as commis déjà l'élo, c'est samedi. Donc, samedi le 7 décembre. Si vous avez une date. Si vous voyez ça, matata nani Sami badi banga a démissionné quand? Pe ministre Asika va renommer quand? Donc, azo gagné temps. Azo gagné na temps. Alors, biso na rétro de la semaine, tu as qu'à rappeler bino makamunyo soto leki na semaine o ezalaki bongo motuya. Likamonso a motuya semaine passée tomoni humiliation ya mwana mboka Frank Diongo. Batu baye ko attaquer na ndaku à se défendre abimi siko ke lokola se défendaki yende a séquestrer ba gens de l'ordre ba memie ba betier ba memie na chaise roulante bazo humilier on dira bomi moto on dira ibi moto manu militari na boloko. Entre temps na Congo wana ba Rwandais ba boma ba criminel ba mataka grade ba congolais de ba kotaka boloko et na complicité ya ba congolais. Or ndenge to yoka vrai lisolo ya lilete ndeko na biso oyo na kombo ya Frank Diongo azali mutete la esprit ya Lumumba aboyaki bakoro wana nyonso akomaki kutu ko recruter bato po basima minduki po babengana Kabila na minduki. Bien aimé na ebisibino Frank Diongo azana raison. Kabila futo simbele minduki poto bengana ye. Kabila za congolais te ala criminel. Tala nangonga oyo azola disabino pongi ke bozo dialoguer bozo kende boye azo encourager na sima mu Congo botuna bataseni na nanga bazo kotisa ba Rwandais batuti bazo pesa bango ba carte ya vote, c'est-à-dire carte à vote comme directement carte d'identité
siko boye sanga eloko nini eza caché na sima ngana koloba te bino bopesa réponse tomoni susu na Lubumbashi kiungu kumwanza ba memaki liboso na juge mboka mobimeni ngana ki ba mama ba yaki ebele liboso ya tribunal kotala qu'est-ce qui va se passer mais mutoto ya Katanga abimaki balobi azonga baza ko timola mabulu baluka ba évidence alors tomonaki avocat na ye ko sala déclaration que en attendant prochaine convocation azongi ndako pe full ezaki na sengo bande kona biso tozomi tuna makambo ya Congo bozozula ngo ndenge nini makambo ya Congo ezotambola ndenge nini alors que Rwandais azo mene bino po akosa bino bato musu baobeta maboko tomonaki lisusu bato bele babenga babime proverbe ndenge nini oyebisi biso ke Kanyama akomi cuisiner pe alambeli basoda misuni ya bato titre yango otie bongo me yo moko lobi te au fait nga nasalaki émission déjà l'air nazo banda kolamba émission de Edo Coiffure salon Edo na Manchester benginga apesinga ba information na bato barutaki Kinshasa bazalaki wana bazopesa ba information balobi Kanyama akeneki Chine koyekola ndenge ni balambaka mutu na mbwa ya wana moni Kabila asimbisi etouche abengisi basoda wana ya armée ba rolia bino momoni lokoso ya basoda pe basoda bazobanga kozwa basani oyo ya likolo bazozwa basani na sepo na poison pe Kanyama alesi bango misuni ya bato ezalaki lifuta o Kabila futi bango nde babomi ba Congolais balia misuni ya bato donc eza makambo oyo esalami na Kinshasa est-ce que banda tanga Mobutu bosibo mona général d'armée moko akeno olambela ba soda et puis ye moko alete soki biloko wana ezaki kitoko soki biloko wana ezaki malamu ye aningaza mutali boso kolia pe bato ba uti Kinshasa balobi 10 na kati ya ba militaire ba soda o bazaki na table wana 10 esi bakufi siko bakufi po biloko lekaki mungwa to bakufi po biloko lekaki elengi alors boke no tuna médecin légiste asala autopsie akoyebisa bino keza poison or na Congo autopsie eza raté papa oyo Mbakutu célèbre musicien akufi mwasi na touché mbongo ebele po basala ye autopsie te po bayebi masolo kwata korama na sala na ba ivoirien po vie alia poison adaye lisolo wana zobozi abeta ngo toyebi pe likambo ebomisi zobozi po alingaka bimisa ba secret mususu yango baraki me boye bageliwa ezali tour na tour mutu moko te azali banga mutu moko te azali bende biso tutoke donc makambo eleki semaine oyo yango wana donc semaine mobimba oyo tokamwe ke Kanyama bato bele bayebeli ye azali ne caporal bakamwa kutu ndenga koma général pe na ba comportement ndenge wana or Kanyama eloko azobosana na ngonga oyo Kabila za illégal aza suna mandate ngonga vrai Congolais ko botole pouvoir yango parce que soki no bosali yango te ba Rwandais bazo se préparer basala yango alors to zobela susu mbela na ba étudiant banda boliaki ba Thompson d'ailleurs ba Thompson ba yaki na ram moko ba pesi soki 12 personnes au monde basakai na bino normalement fallait pas pesa ta chaque mutu ou bien 4 personnes bokaboli carton moko mais bango ba yé 12 personnes ram moko siko chaque mutu azoi combien 5 mbolongo siko bolengo pour combien de jours sac ya basacha mike wana masango na loso bolengo pour combien de jours boza mayele mukuse po ba kosa bino ndenge wana ya wana félicitations na bana changu zone rouge ba panzaki basache wana baboya ekoliango po wana eza kosakana bato alors na koyebisa na bino bana Congo na ngongo oyo soki to cotiser te soki to ponani to landi ba leader d'opinion te ba o ba un esprit lokola ba proverbe te
lokola ba leader mususu ba Martin Sali na France te ezali pasi mingi